Beauté na bino nyonso bandeko balandi à la personnalité TV ezali ya bino Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya mapangu. Cette fois-ci tozongi na kati ya commune ya Makala, donc toza na kati ya commune ya Makala et na lobi bozala branché kolos coaché na kati ya chaîne na bino pona kozwa ba imonge ya mokolo lelo na kati ya commune ya Makala na siro bokozala ya kosepela mbala moko to bandi toza déjà juste na avenue eza lopango moko ya coin oyo bokosepela et komona ezali na 4 maisons liboso na yango ezali na 4 maisons eza na 4 maisons liboso na yango ezali lopango ya munene ezali na ndako pe ya munene oyo bokosepela komona lopango ezali na commune ya Makala ezali non loin na Makadama eza non loin na Makadama soko kiti na université donc eza non loin na Makadama université soko kiti na Prince okosala moins de 5 minutes po okoma na kati ya parcelle mbala moko tozo kota pona kobeta masolo et umona ma tozali ko lakisana no ba maison yango yo ndenge bozomona ba maison yango wana liboso ezali na 4 maisons eza na 4 maisons ba maison yango wana ezali na 2 maisons ezali na terrasse yango pe ezali kozwa 2 maisons donc tozokota po tolakisa umona quand même ba bilili comment toske ezali yango yo ndaku yango yo ndenge osali komona bilili donc eza ndaku moko propre wana bozomona musiki ezali mokolo lopango donc eza ndaku eza déjà na ba toilette ndenge bomoni ba toilette batonga et ndaku ezali bien et pompe mai eza na kati ya lopango pompe mai eza na kati ya lopango ezali clôturé portail ndenge zomona penza na bilili ezali pena nyonso mobimba eza ndako bien ndako pena kitoko ndako munene ya 3 chambres salon car nde zomona na bilili bato baza na kati moto kota ezatema na cérémonie libanda nango ndenge ezaleli eza parcelle moko clôturé donc toza penza na bosenga na yo ozongela biso penza osala nde tosala kawana obengi ozongela biso donc toza penza na posa na yo na cérémonie ndenge ezali eza ndako moko propre penza mokolo nango ye moko aza sur place eza te ke o mokolo nango aza te mokolo nango azali sur place eza likambo ya masolo ndenge ya uti koloba bisi biso eza likambo ya lisolo donc toilette yango wana ba toilette batonga penza toilette batonga donc bazobongisa penza ndenge bomoni do ba douche ezali nyonso pena ezali kitoko penza ka ndenge ozomona yo moko na bilili donc ezaka likambo opusani oya bobeta lisolo babi ezali 60,000 au sololi babi kobanga prêté babi 60,000 au sololi le 60,000 au sololi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki 60,000 au sololi na lopango oyo ya munene do eza lopango ya coin eza na première position donc biso to bengi bino boyebele bozala brancheuse coaché collé en tout cas toza na bosenga na yo wela pusana toza na kati ya commune ya Makala toza na commune ya Makala donc mutuke kokota tina kati ya lopango mutuke kokota eza pe espace oyo okotela pena mutuka pe efandi donc biso toza kaka na bosenga na bino ndako ezali 3 chambres salon moko ya munene penza eza déjà na ba carreau okosepela penza ndengo moni libanda eza kitoko kati nango pe eza kitoko makasi toza na besoin na bino boya ebele bokota tozozela bino
Tozape awa tozali toujours pene ya Prince Université donc sur en Prince Université au compte troisième parcelle donc compte 3 parcelles non loin na rond-point Ngaba na sir bozomona na sima mituka ndenge ezali koleka ezesika morope ya bien lisusu ezapesika ya bien beaucoup sepela kotala yango kosala différence vraiment donc biso tozozela kaka bino bobeta masolo tozozela bino bobeta masolo tozokota pona kolakisa bino donc oyo bomoni les environnements esika bandeli yango wana esika borne wana ezali ekei ti esika kuna na mwa suka bomoni esika bazopusana oui baninga pe bango wana bazotonga bafasa bazotonga penza ba voisin bazali bazotonga environnement ezali ya bien eza ya bien eza ya bien donc toza toujours na même avenue na ototalaki liboso différence eza ke kuna eza ndako monene eza pe ndako propre eza na ba maison commerciale liboso awa toza ba maison commerciale te ma eza na ndako pe oyo bokumona na kati ya bilili toza deja na kati ya lopango ezali clôturé ndenge kaka ozomona na bilili ezali clôturé eza na ba toilette batonga eza na ndako liboso nango ndako ya 2 chambres salon eza ndako ya 2 chambres salon eza lopango monene donc okoki lisusu kotonga mutuka eza na facilité ya kokota penza ti na kati ya lopango donc mutuka eza na facilité ezali clôturé donc ezali na cuisine ezali banda cuisine yango wana na mopanzi eza libanda donc cuisine eza libanda ndako ezali ya 2 chambres salon donc ndako eza ya 2 chambres salon ndenge tozomona bilili lopango eza monene pompe pe ya mai eza na kati ya lopango donc eza na kati ya lopango espace penza ezali oyo eko permettre yo otonga lisusu espace ezali courant ezali permanent mai ezali courant ezali mai pe ezali donc tozopusana na mwa nsima mpona kolakisa bino installation sanitaire na bango yango wana balatrine na bango ezali toilette batonga na douche ezali pe batonga donc batonga penza ndenge ozomona na bilili yango wana espace pe na nsima yango wana mwa couloir moke ezali na nsima donc tozobima bomoni bino moko na bilili ndenge ezaleli donc biso tozobenga kaka appel na biso ndenge kaka ezalaka tobengaka bino beaucoup plus tobaka et bozala branche bozala scotch bozala pe collé bomoni bino moko donc c'est le temps na kati ya makala balobi awa e bango bake na bango mosika te bake mosika te balobi 40 000 à débattre kobanga prité beta masolo babi 40 000 à discuter na lopango obomoni na ndako ya 2 chambres salon na kati ya commune ya Makala na kati ya commune ya Makala ndako obomoni balobi ezali ndako ya 2 chambres salon bango babandi 40 000 à débattre pompe ya mai ezali na kati ya lopango courant pe ezali en tout cas biso tozobenga bino kaka tozobenga bino boya ebele bokota en tout cas et c'est le temps baza pe na nzete na bango ya cœur de bœuf na kati ya lopango en tout cas biso tozakara na bosenga na bino na kati ya la personnalité TV bokozala jamais déçu
to bengi bino bokota ebele. En tout cas bomoni bino moko portail yango wana ezali lopango moko eza clôturé, ezali na 3e position na macadam, 3e position na macadam, macadam ya université, donc non loin na rond-point Ngaba, mosika te na rond-point Ngaba. Soko zawana otambolika muke okomi soza mutuka nao ekotiti na kati ya lopango ti na kati ya veni. En tout cas toza na bosenga na bino bokota ebele balobi awa prix ezali 40 000 babi koma pusana beta lisolo ezali kambo lisolo ezate ke ongana loba yetenga na lobi tenga na pesi bino prix yo moko benga pusana. En tout cas aux de cité toujours na même avenue na commune Makala awa ezali 2e position na macadam, zala branché zala scotché po omona babi awa ezali 2e position na macadam. Na simananga mitokezoleka macadam yango wana babi toujours na kati ya Prince Université non loin na rond-point Ngaba, environnement yango wana tala basinga courant yango wana na sur bomoni ba parcelle na stouti courez ali pompa ma eza na kati ya lupango, donc AP tozokota et pona kolakisa bino boyeba. Donc bandeli na ye e bandi e sika bleu wana kuna bozomona, donc sika batol esali ko bima boye eze sike bandi e nde suka na ye ayeko sukela juste na coin oyo sukane yango wana azana portail monene te dépendara pe na selon ndenge mutu azali kosalisela mosala na ye directement et tokokota po tolakisa bino bomona ndenge ezaleli comme ça tobeta masolo ndenge tomesana na kati ya la personnalité TV. Je suis là na kati tous en kati bomoni yango yo toza na kati. Donc obomona kiwana na bilili ezali mokolo lopango mopanzi yango ba toilette yango wana toilette batonga toilette yango wana na douche balobi ezali ndako ya monene, ndako yango bomoni oyo eza ndako ya 3 chambres salon, eza ndako ya 3 chambres salon ndenge bozomona lokoza na capacité ya kobongisa yango na ba norme oyo eza ndako ya makasi, ndako bien eza na fissure ta moko te ndenge bozomona bino moko na bilili awa ezali mopanzi, eza mopanzi ya ndenge bozali komona ndenge bozomona tozopusana awa ezali na sima ya ndako, eza na sima ndako bomoni couloir oyo ezali mpona kopermettre motu akende ti na sima. Donc tozobima tozoba tobeta masolo ndenge ezalaka, tobeta masolo ndenge kaka ezalaka e lopango yango na sir bomoni ndako pe ya ngoyo ndenge omoni vraiment na kati ya bilili eza ndako ya 3 chambres na salon eza na toilette batonga déjà. Donc eza ndako pe ya bien, eza ndako makasi, eza bandako sika, eza ndako kala penza te yango pompe pe eza na kati ya lopango. Donc kurezali pompe ma eza na kati ya lopango, pompe ma eza na kati ya lopango oza na oteke o banda koluka mai o lingo salisa misala ozwa mai wapi te, mai eza na kati ya lopango. Lobi awa bake na bongo musika te batie 35 à discuter. Bozomona bino moko ba différence ici kato uti na ndenge tozosa mwa kozonga tozokita na ba prix pona koloba valeur ya ndako. Balobi awa 35 000 à discuter. 35 000 à discuter, 35 000 à discuter. En tout cas, balobi wela c'est le temps. Poussana yakobeta masolo, poussana yakobeta masolo. Tozawana ensemble, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, toza ensemble. Babi poussana yakobeta masolo. O mona kiwana eza mokolo lopango. Balobi poussana
do toza non loin na rond-point Ngaba tozali na kati ya makala non loin na rond-point Ngaba na route topé na Prince Université. En tout cas tozo zela karabino maboko kufungwama nebike bozebele. Merci Nabino Nyaso Bandeko Balanti, la personnalité TV ezalaki Yabino, votre humble servante Vinicia, femme nord femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya mapangu tozalaki bongo na kati ya commune ya Makala. En tout cas na zosenga na bino bozala toujours branché, scotché, collé na kati ya la personnalité TV. Merci na Ambisi Bazabakana ya mo général John Kimbambu. Merci na Arlette Matoko Liswa Nzambe badiva wa Sudiagi voix mama boko bank na kati ya London City. Ba merci à trop na bino ba membre soutien, sans oublier Maman Doris Mafumu na gaz la personnalité TV. En tout cas, bah merci, il y a trop Nabino Nyaso, pourquoi pas merci na ingénieur Metinti Mazalaki Nasima ya caméra pour nos causes la bino ba imonge. Il y a bien Obomoni na mokolo lelo. En tout cas, bah merci, il y a trop Nabino Nyaso. Tozo senga bino bozala toujours branché collé scotché na kati la personnalité TV pour na kokoba kotala et ba imonge ya mokona mokolo. Il y a bien oyo to memela kabino ndenge kana zoba mikolo ba charge tolobi epelele ba charge lo fundu ngalo lendo biso ti na ti mosala tozokoba yo esi olali.